ba congolais nyonso tu ba il faut batala la site nini. Ah, soko ozali congolais a solo e sengeli otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Tembete. Osasir. Soko ozali congolais a solo okokiko zanga mokolo mokote e sengeli otala bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za congolais a solo. Yango wana. Nzeta lobi yango faut kotala ka. Congo dialogue. Tina yango ngai pena yebaka makambo makoleka kuna na bosana te. Otala kapeka ka Congo dialogue. Tembete. Ya, so ata nazali congolais so ata ba mendele ki bakokiko tala. Congodialogue.com. mokili ekomi na suka bazobata masusu te ndeko yake pa ya Yesu avokoya na piège na bango babangaka nzambe te babangaka pe mokili te susi na bango landa bango po bosuka na lifelo mokili ekomi na suka bazobata masusu te ndeko yake pa ya Yesu avokoya na piège na bango babangaka nzambe te babangaka pe mokili te susi na bango landa bango po bosuka na lifelo nzoka Yesu akufa mpona yo nzoka Yesu abetama mpona yo yaema afingama mpona yo Dieu fait homme akozonga mpona yo yeye. Bien-aimé dans le Seigneur, libota na nzambe bato yesu akufela bandeko ya biso. Bien-aimé nzambe apambola bino bisika nyonso bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur et sali pasi bien-aimé. Bien-aimé et sali pasi bazobata malisusu te. Bien-aimé le diable travaille. Bien-aimé mission na bango souci na bango ezali bokende na bango boko mape bobala pe bambwa boko maba bien-aimé po bokende lifelo. Bien-aimé Satan aza na mission makasi aza kosala yango azo tinda bano yaye yango tolobaki biso tokobanga bango te tokobanga mandoki te tokobanga makofi te tokobanga bolo côté tokobanga pe mafinga te po souci na biso bandeko na ngai ezali biso nyonso tomona nzambe avant non pe ya kokufa komona nzambe lokola tozana no na mokili awa il faut to dominer satana ba maladie abwakelaka biso ba problème abwakelaka biso ba divorce abwakelaka biso bele même stérilité abwakelaka biso makambo bele babwakelaka biso bakoka biso te to beta bandoki ya famille to beta bandoki ya quartier to beta bandoki ya ba collègue to beta bandoki ya ba camarade to beta bandoki évangile to beta bandoki ya monde physique et monde spirituel au nom de Jésus-Christ. Muto azana Jésus-Christ bakolonga ete bien-aimé dans le Seigneur. Yango tozoya na malendisi tozoya na message de la part ya papa bien-aimé po bako tambola na se ya mokilo soko zana satana bien-aimé ako bloquer vie na yo ako bloquer vie ya bana na yo yango lolo ba mariage ebele zo simba sute yango lolo bana ebele bakomi perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, pour être papa, maman, aux tambola mabe. Et puis, ce qu'on confie, ok, l'ifelo. Yango biso tozako ya, pour bokabwana, botala, et major, bien-aimé dans le Seigneur. Mais avant na loba, avant de continuer, avant que tu peux te prier, bien-aimé na sengi na yo, bien-aimé, tout l'andana nos vidéos, oyo, makambo ya somo, salami, basimi bale, babalani. Oh, bien-aimé, lo konzambe a boyi. Lilo batu bakumu kubala bambua. Ndé bozumo na image le basi na basi bakomi kobalana mibali na mibali bakomi kobalana même biso ba africain to komi na makambo yo bien-aimé même les comités na biso ba africain surtout les deux Congo eza pasi biso toza bato makambo te ezalaki ya kobatama même kalatom so toza bana mike omaka copine ozo bisa wazo koso kaka ona ke mona Karine nanga wana Karine nanga nzoka bimana mama moruboy Maman wana o Karine nanga oh bien-aimé dans le cinéma comme les arabes nango kala mais ça qui a ko batama mais le bimi na poissa bazo batama souté monda mi balé surtout bato ba kenara ba boîte de nuit eza somo le ba musicien belé ba comment ko bimana ba joueur belé baza ba bébisi ba jeune garçon surtout biso ba congolais ba musicien ko lobate ba bébisi ba jeune homme belé le ope misala na Congo ezate ale ba comme na bango ba ponzela mukuse bien-aimé mawa mingi komi tina poto biso ba hindu ezaki kamba somo pe ya soni pona biso
yango bien aimé avant to luba avant to benga mkole miso sa l'émission avant pe bien aimé to passo la makomi to tano image yo et pesi pasi pe pesi sali somo bien aimé na but moko kaka ozala édifier pourquoi na piège te pour que li felo bien aimé to landi image yo au nom de Jésus-Christ nazo tiango pour mona pour olanda nzela roté au nom de Jésus-Christ. Mokili ekomi na suka bazobata masusu te mission na bango landa bango po bosuka na lifelo. Bien-aimé dans le Seigneur, mission na bango ezali olanda bango. Ah, bien-aimé, ozam na adresse ya bien. Awa, pembe na pembe. Bien-aimé, révélation de rêve à rêve. Bien-aimé dans le Seigneur, vérité de very pona bato yeso akufela baye banzam bakota na makambo te ndeko nango za na adresse ya bien. Awa, oza na bala ba Yesu. Ah, bien-aimé, vous avez pas na bino. Baye kokosa yote. Ndeko no papa tindi po abenda na libulu. Bien-aimé, kokwe na makambo te so pokwe ya kala na makambo yo lande biso poto kubondela na kombo na Yesu Kristo. Bien-aimé, na moni na bondela yambo to passo la makomi au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, papa, merci. Merci nous a kotinda biso na bit moka bandeko na biso bakoya na masumu te bakoya na piège ya satana te pour satana za na mission na ye aibi eta okende lifelo yango zo tinda bano ya ye azo tinda ba démon na ye azo tinda ba depte na ye papa pour te bandeko ya biso bakoya na kati ya piège balanda luyingi pour te bakota lifelo papa yango zo tinda nga mombu na yo ozo tinda ngai mwana na yo pona landa bandeko ya ngai na risque pona bango bazonga na nzela na yo bakoya na piège yote aussi bakoya ki bazonga na nzela po liwe kuta bango na makambo te po bokendo lifelo papa yango na tiki message na maboko no papa que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons amen. Bien-aimé sali pasi bomoni image yo bien-aimé en plus ezali penda baindo. Oh, bien-aimé sali pasi et sali pasi vraiment ba sœur mi balé au ponanga baza ba sœur mi balé on a ba famille na bino bo en vouloir ngaité nzambe atindi ngana sauver bino po boko kindeli felo soki boza nzambe a solo après message fo bobonga la mitema bo panza libala oyo mais so boza bana na satana boza accomplir parole ya papa na bino ya kosala mabe bien-aimé comment batu bazo sala mabe bino boye ebele bo appuyer bango na mabe bolukaka bomo na bandoki tala bandoki boluka bomo na batu bokeli felo tala batu bokeli felo bango ye et puis soit les garçons mo razana ti chemise a pembe la bloka matoi tamsu pas et puis tala jeune fille on a pe pembe na bango na jeune fille ba yepe car ba don habité bien-aimé bato tamsu to la bango ba la raté bato ma seke ba pumbwa bango ye bien-aimé. Comment ba famille bila bozo bali sa bana na bino ya pasi ba kubota ndenge nini bien-aimé za pasi bien-aimé toke na verset liboso ka verset to tanga wa bien-aimé na ke na Jude chapitre 1 na ke na verset 7 Jude chapitre 1 verset 7 je lis au nom de Jésus-Christ que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Bien-aimé, bomona kindingi nzambe apanza ki mokili na tanga Sodome et Gomorrhe. Bomoni bato tu bazaki na makambo yo babi bazo subir feu éternel. Ndenge bandeko bomoni oyo soki ba bongoli mitema na bango te avant bakufa bakokendaka lifelo bien-aimé pe bakozika na moto na bato baza pembeni participation ya péché na bato baki kobetela bango maboko bango nyonso bakokenda lifelo bien-aimé. Satan aza ko travailler ndeko nanga soko za na Seigneur Jésus-Christ te okolanda nzela oyo bien-aimé ezali bina mission ya diable ezali envoûtement mobimba o makabozo mona bato bele baza envoûté
mais bango sok baza bato solo c'est que baza envoûté bato solo ndeni ke yana bato musu bakoya kana loyenge alandine loyenge wana babenga envoûtement mais ça na bato musu za mission na bango to bakena na deuxième monde bakomna bon ba yoka na ka po ba ko sala po ba détruire mokili po ba innocent pa landa bango po ba koya na lifelo bien-aimé za pasi bien-aimé soko za na makambo tika bandeko pe belé bandeko belé balingo kende misala te boni balingo kende surtout bandeko balandaka ba musicien balingo kende misala te balingo landaka ba musicien ba bien-aimé ezana ba garçon belé ngana yebi eza ba musicien to ba komisa ba bien-aimé li histoire moko baninga na ya quartier latin auto betaka Bercy balimbisanga mais nazalaki na garçon moko aza ami bien-aimé c'était hier yoka li solo a betelinga abi frère JF tombo betaka Bercy na ba chanteur à part nga frère JF na CNN babi nga na CNN le reste bando pe ko bimana bango audio ozo bimana mobali yo pe mibam so ba bimana yo nga bi abo abi nga frère JF ya solo nazo biso vérité à part yo na CNN nga bi CNN abi CNN yepina na kati mili to muleke na makambo wana te mais le reste to uzana bango munda oya kena à part ngai na CNN na yoki li solo wana et pas ya jeune garçon moko salinga passe e makambo ni banda nango kala tambo betaka Bercy à part yo na CNN le reste to uzana bango CNN penazo boya abi CNN na bande ko boya au baby CNN tazalki animateur na quartier latin bien-aimé ça passe nyoso naka poani osumba voiture ozana succès ozana mbongo okiko teka nzoto misusu pe ba osalango pona pasi misusu ba osalango bien bato belé comme ba musicien ka ba musicien te na ba politicien na ba homme d'affaires na bato belé kaka oyo bazana yesu te bien na bato supeka normal basina pacte na ba et puis na basi na bango pe basina pacte bato bino bolingaka bato bo betelaka maboko bozo ki na péché à participation eza pasi bien-aimé nzamba sala bango grâce bato bana makambo bien-aimé soko za na makambo tika soko salaka makambo tika yango kangama na Yesu po to kobondela na suka bien-aimé to kobondela bato belé bako kendeli felo ndeko nanga bato belé bien-aimé pona ko luka kaka koyebana na mokili kokumba mituka talo mais biso tukendaka misala bien-aimé na musalo kosomba pe mutuka okozwa pe crédit osombe ndaku. Pourquoi il faut que bébé sanzoto na yo nzamba lingi makamba contre nature te même dans l'ancienne alliance boyaka toki dans l'ancienne alliance au moins même dans l'ancienne alliance ba lobela kango même dans l'ancienne alliance dans un Lévitique chapitre 18 na kenango na verset 22 je lis au nom de Jésus-Christ bien yoka c'est une abomination mibali na mibali basi na basi c'est une abomination pour tel mariage joyo Bouta la basi qui toko boye vraiment. Bakonzi ya mboka sote ya biso ba africain bolobi nini. Biso tozana makambo yo te. Ekoti ndenge nini. Ekoti ndenge ni population. Tala makambo yo. Ekoti ndenge nini. Bien-aimé, yoka sous verset 23. Je lis au nom Lévitique 18 23. Yoka, je lis au nom de Jésus-Christ. C'est une confusion. Les loyo bat bakumko balana bambwa bomoni image oyo. Moto abali mbwa. Bien aimé ngai ba bisaka nga na bando bimana bambwa, na bando bimana bana nanga, na bando ko bimana bana mibali, na bando ko bimana ta lo sala ngo na bana basi zangati na ko sala incantation. Des mois yekati nanga dazo sala makambo nyonso wana. So batu tu bazo bimana nga wana vina bango pe baby. Nzamba lobi oza servite nango kota na makambo te ba musicien bolandaka basala kango ba sere belé ba bimana ba musicien ba vinda bango beba ba garçon belé pe ba bimana ba musicien vinda bango beba ba komaka bluyenge po obimaka na yeto obimaka ndena démon ndiko nanga nzamba sala bino grâce bien-aimé dans le Seigneur. Ser nanga moko boa ser na biso mo benga nga na faire alimia akenaka kisasa
abimina mokonzi moko boy na boko tanga kombo abimaki na mokonzi moko pa yebani na Kisasa wana serango banda zonga poto vipe e beba makambutu e bloka abimaka na mokonzi moko na Congo bandeko na ngai bolanda nzela ya Nzambe Satan azo détruire bolanda luyenge te soko olingi kolata kende musala olingi mutuka kende musala ngai ndeko na bino frère JF vi nange koma kitoko koleka nde nazaka na mokili nazo kosa bino te bato bayebanga na mokili baba JF yo kaka bia bilamba bwe mituka mais lelo soko moninga na bonzambe double o bayebi po nini nakoma calme naso na luyenge te mbongo nange za so ya buzoba te voilà et non ça na ba projet ozu pe crédit osombi boye ozu crédit osombi boye do eza so na buzoba te ya ba griffe ya buzoba ya kokende Kinshasa basi ko louer ba hotel ya so na makambo wana te et comme ya programme. Quelle grâce bien-aimé boluka longi Nzambe na Éphésiens chapitre 5 verset 16 Bible eza ko ba racheter le temps car les jours sont mauvais. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Bandeko bele bako kende li felo na kotanga versa suka peto kabani pona moko alelo nazali na 1 Corinthiens na Romain pardon na ke na Romain chapitre 1 verset non na ke na 1 Corinthiens pardon 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, et les voleurs, et les cupides, et les ivrognes, et les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Babi les infâmes. Bien-aimé, les inféminés de mobali akomani mwana mwasi mobali pena comme kotambo lokola mwana mwasi mwasi mda comme lokola mwana mobali. Bien-aimé, eza yo te za demunda za kati na yo. Je ne te condamne pas mais je te prêche la parole oyo za na makambo wana ko en vouloir no ngai te nazana nga simple envoyé Nzambe Nzambe za na besoin na yo yo pe mutu ndeko opesa bango vidéo oyo partager vidéo oyo teya bango batika makambo bokeli felo teya bango nayebi mama moko batambolaka mabe na vie na ye na kati ya libota na ye eza racine otambolaki ndenge nini ndeko na nga tout se paye ici-bas yango fo ya pa Nzambe okata ba lien Nzambe il faut recevoir Jésus-Christ na vie na yo oza sauvé nazo bondela pona yo ozalaka na makambo toza na makambo nazo bondela pona yo na kombo na Jésus Christ. Nzambe na bomoyo opesaka message pambate olingo délivrer ndeko na ngai oyo aza na kati ya makambo yo makasi papa délivrer oyo pia salaka makambo me atika papa délivrer loboko na ya nguya makila ma Jésus Christ oyo tengaki na umba Golgotha eke niko tanga na via sœur nanga eke niko peto la sœur nanga papa eke niko peto la frère nanga papa limbisa ye papa na mabe asalaki na Romains 8 chapitre 1 chapitre 8 na Romains chapitre 8 verset 1 le banza bisa ko loba il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. Papa limbisa mwana na yo papa limbisa mwana na yo papa a recevoir yo na vie na ye a recevoir yo ndeko recevoir Seigneur Jésus-Christ. Loba qui je reçois recevoir Seigneur Jésus-Christ na vie na yo, recevoir délivrance na vie na yo, recevoir vie éternelle na vie na yo. Makila ma Jésus-Christ peto la yo, makila ma Jésus-Christ longo la saleté nyonso na bo moina yo, makila ma Jésus-Christ zinga yo comme invisible à toute attaque de l'ennemi. À partir de l'otika mabe, à partir de molimo santo kamba yo petambola na yo, et puis tu es sauvé au nom de Jésus-Christ. Amen. Ba Congolais nyonso tu ba il faut batala la site nini. Ah, soko ozali Congolais ya solo et sengeli otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Tembete. Soko ozali Congolais ya solo okokiko zanga mokolo mokote et sengeli otala bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za Congolais ya solo
yango papa wana kunze talobi yango faut kotalaka Congo dialogue tina yango ngai pe na yebaka makambo makoleka kuna nabosana te otalaka pe kaka Congo dialogue tembe te ya soki ata nazali congolais so ata bamindele bakoki kotala congodialogue.com